Now you are he's a criminal. Everybody go hey mame, hey pile. How are you? I'm funny. Fuck up. Shoot you. Tumbiye, bumiye. Nyoso pona ngai ndeko na bango oyo na bandangu na bango tamusu nde ya osala bongo tamusu mwasi ne achene cd na ngazo sekana ye susi tamusu mobile na pesa ki elo ndeko bana ndili susu tina na police criminel si c'est moko Afrique Info avec Franck Stemai qui andankala twende pouvoir abuka lokuta peuple abuka lokuta siko combattant muto faut contrôler peuple pouvoir opposition abuki sur lokuta place pena siko Congo e bon attendre yango na to bandi siko na kame bandiko donc ba comme ça en plainte bazolo bani nde wana mususu abi ai sa police abi ngana olanda epo a viola leki nanga na kini me lokola aza muta pouvoir bakanga ete oh et puis dede omoni mama moko ndako ne zikaki awa na Afrique du Sud na nini boy kasi muta chemo to wana yeti eza conséquentaire bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site c'est moko Afrique Info avec Franck Stemai qui andankala twende X-Bass Marandura Franck Stemai Yassika Eyena Kinshasa Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala Na spécialité na bango poulet au makala Souka nelengi Basuki wanate Olingi kolia bio Yakambangu na restaurant l'Orangerie Na service na bango cuisine congolaise Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bango chaque samedi. Excellent, fidèles internautes, nous sommes dans la joie de vous compter parmi des milliers d'internautes éparpillés à travers le monde, branchés sur www.africainfo.net. Merci également à tous les amis de Franck Stemai, disséminés à travers le monde. Nous sommes là, nous savons que votre soutien est toujours là, parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Ce travail, nous le faisons pour vous, et grâce à vous d'ailleurs, nous sommes en train d'évoluer avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes venus rendre visite à un artiste, bien sûr, de mon pays, mais cette fois-là, c'est un artiste comédien connu, reconnu d'ailleurs dans notre pays. Il était en déplacement, bien sûr, à Royeb Sabiso sur place à Bamboka ya Tamboli. Et nous allons bien sûr parler aussi de ce qu'il a rencontré là-bas comme de petits soucis. Il va nous en parler ici. Donc, comprenez que nous sommes chez l'artiste comédien Fiston Saï, le patron de tous les comédiens. Bonjour, Fiston Saï. Bonjour, Franck Stemai. Bonjour à tous les internautes, parce que l'émission va passer sur Internet. Oui. Peu n'importe quel support que vous permet de nous suivre en ce moment, je vous salue. Voilà. Bon retour au pays. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Yosa a quitté, mais Bissot a qui na fièvre au Saranangote. Fiston Saï, entre la vie et la mort, bah titre belé qu'en internet. Fiston Saï, Nengaza Boyelobo Kondambu, Fiston Saï, d'ailleurs porté disparu, bah se positionner. Alors tous des fanatiques, il y a monde entier, Bisso tout le temps, bah WhatsApp na Bisso, je crois na mekauto komelayo.
bazar qui mal à l'aise quand on a une information mais comme ça on a véhiculé rumeur on a plus na côté en contact na yo mais malheureusement aux occupé tout le temps bien sûr en mouvement to yebana nous bamboka ni otambolaki et ba problème ni okutana na parce que mokili mbeta losiko. Bon, lokola mutu nyonso yazo sala musala ce qui a eu mon opportunité à se déplacer, à pemisa mon cerveau à mécaramment koningana. Très bien. De cette fois-ci, na se décida qui na kende Johannesburg d'abord au départ. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Alors, comme na Batubayebi, ça c'est banda ko kende Afrique du Sud banda na l'an 2004. Batubamona ba clip na nga ya liboso na sala na l'an 2004 na Johannesburg tozo sakana na ba hélicoptère ba limousine ba jeep bimi ba sika ya ba ML tozo sa na ba clip na makasi ya Kulutu Jean-René Golo. OK. Vraiment donc c'est depuis ce temps-là que j'ai aimé Mboka en Afrique du Sud. Et à chaque fois que nous avons moins besoin de ça mouvement, ceux qui n'ont pas de poteaux, peut-être ils ont aussi ils ont coûté un mingi, n'a préféré de Afrique du Sud. Et alors cette fois-ci, Natalaki, donc là voyage junior sur la vacances il y a la fois passée, ils ont Espagne, Paris, Suisse, n'habité tout on a qui na Afrique du Sud, n'a qui nous la paix. On a profité de voir Bandeko Bazakuna. Et puis, objectif pour moi, c'est qu'il habite na Johannesburg. Comme j'ai une sœur à Cape Town, na kuma petit kuna na mona. Alors, on a besoin, il y a 4 jours. On a 4 jours. Alors, en partant en Afrique du Sud, Nazui appel. Il y a Kulutu Nangai Eric Mandala, le boss Eric Mandala, le propriétaire de l'Univers Télévision. Quand je parle du boss Eric Mandala, je vois son premier ministre qui est boss Cédric en Afrique du Sud, na PC Bamotato. Donc il y a une année à mariage, il y a monsieur Eric Namwasinaï maman Maria, banda babalana qui na mission Nzambe, na mission à l'État, puis na mission à la famille. Alors, tellement madame bana na imokope boss balinganga mingi, boss a souhaité que ça inde azala invité surprise na bango na Singapour. Singapour. Wow. Alors, passeport congolais et quand à Singapour sans visa. OK. Mais la vie coûte cher là-bas. Et on moni ba tu pena ba kenda na bangote. Parce que ba elengeo eza na Singapour kuna mon frère, ce que c'est que vie eza moins cher na biso ba congolais. Ndeto linga voyage. Mais le héros to zapena kuna donc héros to linga to leka. Ba tout. Donc à partir d'Afrique du Sud, on a eu marché voilà. À partir d'Afrique du Sud, comme j'ai mon visa de l'Afrique du Sud, plusieurs entrées, plusieurs sorties. Allez, na kei Singapour, na kei la surprise nanga. Mais avant na kei Singapour, j'avais souhaité de voir ma sœur. Okay. On a Cape Town. On a vu la Cape Town, c'est quoi? On a vu vol nanga na Cape Town. Ils ont pour 2 jours kaka. Donc na 4 jours on a kei Afrique du Sud, na Kabola qui on a 2 jours na Johannesburg, 2 jours na Cape Town et puis na zone pour continuer ça boulot. Alors on a vu marcher à Singapour et c'est le roi neti na commune ko le roi neti na 15 jours il y a vacances. Il y a ces vacances très bien. Puis si musala o ekoti on na kati. Musala baksamika pata kuna. Et musala ekoti na kati vacances mais et ça et faire partie quand on vacances. Les vacances kaka. Oui. Dès temps on a commis na Johannesburg, na Cape Town pardon, des incidents wana au monnaie au tokutana kinango. Alors, sans pourtant interrompre, tout le monde a une vidéo qui est sur Internet. Mais avant comme à Cape Town, est-ce que Marie-Mère a quitté? Nous artistes, bon, déjà, tout le monde il y a autre chose, avant de non, en fait, il y a déjà audio après. Ok. Que ba communication que ba combattant ça zoya d'ailleurs quand ça ko atterrir na air boye boya to sala ye fo ye asala boye oh ba audio pe ça et puis na ba kati ba audio on a passé ko na timo groupe très bien na yoki pende ko mongo alobi pe me bino ça zoya to sala ça
ça c'est aza mutu aye na ye ko tamula ye ko betandule te biso to lugande bato minene ba yo beta muziki ba sala to lugande bato minene ba grand politicien wana oh banani bato minene ça c'est okene wa na koma ipe Cape Town bien ton a komi obi kandenza la ke o mona serno kala plaisir wana ya koyambana na moni pe ba petit nanga mususu na ba masa nanga mususu pe ya kitambo mo mi bale misato o kaka pe ba mona pe masa na bango kala ezako tout artiste te masa na bango ndeko na bango obi lero ndo nanga Frank Stemai batu bala na biso ko baye baga même ndoki soki biso to koma ba ndoki po to sala ke loko mobe oyo bande wana biso musu ba sepela na ngote mais batu fo baye bake même ndoki azaka pe na famille oui mutu nyonso olandanga na quartier na bango ana koko mo bando bengi ndoki mais o simbete po baba ne bazali bakoko ne bazali ba sepela na ngote très bien mais azancho bon bana mutu ba kufi na ye koko di ngongo wana mais bakanga ndoki na quartier mais aza quand même na famille balia sakaye aza na vie na chaque quartier to vivant ile ko wana alors ce que biso comment bandoki tout ça peut quand même dans ma famille tout peut quand même dans ma master oyo pe bato wana o bakanga biso bandoki bango pe bana bato musu pe ba master na bango o pe bato musu bakanga bango bandoki mais baboka bango pété donc voilà des temps on a commis bana mai pe baé on a un aéroport déjà on a un aéroport ba dunga ipe moi quelque bana mai to kepe hôtel ser pa yaki na balifanto nae to ke restaurant to dame ati to beta moto bon ngana linga ipena to wana ezalaka à côté ngana ke vacances n'est pas bien ouais na ye vacances na ye vacances bateka afumbo ate parce que na tika de afumbo vacances eza siko soko kemboka na fo muruka ba place mboka oh yona no monati nde na sengaki to beta moto boîte ngo ya minele tala osali mo voyage mo ba stress à partir ya boîte wana nde ndeko moko pe congolais lokola biso tanga moninga abandi obenga bandeko mususu oh ça dalia kutu tokanga na moni mouvement de ya bien te na bito déplacer mais ndeko na to filer biso ah bon comme donc ça dépense pas ça la mutumabe ça mutumabe donc ti comme place yango wana presque tozalaki mais le quoi ça ba milliers mo pe na bande ko fréquenter on a dit que sécurité na nga pe ozala en tout cas batu bamona ki vidéo ya liboso oyo bande ko mo bayaki mususu nga bando filmer nga problème nini oyo ndoza boye oyembela président de la République Joseph Kabila banini bon bana komona ba benga nela wana yo le force la vidéo au fin président de la République ah là c'est mon frère yo vanda en Afrique du Sud ngana vanda kana Congo oui bien on peut bien que eloko tindanga combien ko kutenga très bien mais pour na nini olingi o sali sanga kalikambo oyo yebi ke yo moko o sala ngoti te bina mon frère wana mambo yebi sa Joseph Kabila premier ate ngana ndemi na futelo billet tokende yo moko oyebi sa makambo wana asiliki yo ngatinga billet ngabita ozangi billet te moza makambo koloba parce que soki likambo yo zo ngotinda ngala loba keza facile yo moko pe oya olobango sur place donc yango wana omoni ndenge makambo ya elekaki bana mai pe non to solo likalo kwa famille ngana ndeko na bino na sala na vie nanga ezaka koyembela président Joseph Kabila te na sala pe ba kundilele na sala pe ba sorobondo na sala pe ba Jésus de Mbandaka na sala pe ba don ke o calculer pe bana moko be ba na sala si pe nyonso wana bino bomona ngote nyonso wana bino bomona ngote donc o bino bomona kaka na vie na bino pona o sa ya sala ezaka ka nzembo wana moko yo wana di to bo mayemba la moko ah bon babo mayo abi bo mi sapol to bo mayemba la moko Nathalie na c'est mon frère oui que yo ndozana olelanga fort olelanga fort ndozana soki yo te
même moi si na yo même ata bana na yo balinga tonton sai toza ba artiste na bino botika ka kolatisa biso mokumbo boyebi kaka eza biso te très bien botika kotinda biso makambo boyebi ke biso tovandaka na Congo peut-être bino bogosala na bien edingwe kutuka edingwe ya edi bafingaki na musika mais pembeni obang bon Joseph Kabila yo lingi pela siko ngana finga président de la République ya mboka o ngana vandaka na kosala ngote opposant kutu na kofinga te o na bandika besesa abanda la muka na tombe abando finga Jean-Pierre Bemba mais na liboma pour Jean-Pierre Bemba na famille na ye père de famille oh ça na la muka na tombe na bandolo ba n'importe quoi na kombo ya Moïse Katumbi na osala ngote même ata peso ki na kei place mo bakanginga oh finga Félix na osala ngote siko yo ngo fingi sangai Joseph Kabila na boy moko nga bimisa téléphone na ba no filminga ndo monaki ozokanga téléphone sali geste on a bloqué téléphone wana siko bosuki na bango ndenge nini finalement non to suka ka ke bato sécurité lokwa nazaki kilia na bango ba protéger ka kilia na bango bazunga bango mo bato sécurité ya boîte wana ba pesinga ba mettre na bango baza ba marocain ba ke nozong sanga na hôtel tisiko to ke na hôtel wana ba au filer ka mais pendant tout ce temps ça que na kata maloba ba neveu ou ba nièce bazala ki wa pina sœur wana ba neveu na tika bango na hôtel parce que nazwaki appartement d'accord ezaki nazwaki suite en fait donc ezaki na ba chambre siko sœur lokwa na yaki na bi téléphone azala nayo nde sœur na bana ni bazwaki nini chambre mususu wana ngape na zwi chambre mususu nde siko to tikaki déjà ba petit na ndeko nga mobali fo bana ba rotika la bango te nde biso bimaki to beti moi donc tu es belon ça na miso sœur ya grand-père pas yebi bango pe bien ah bon benga bango pe na Congo ba yeba ni bango tout mais Bruno yo muto osala boye penza vraiment Roger est-ce qu'il y a un spectacle est-ce qu'il y a un théâtre est-ce qu'il y a un concert mais ils avaient moi mouvement mon bébé ko ba boya ki koyoka bato ba comme si na hôtel mais bazo filer bino ka tibo ke ba moni ko hôtel personne zovana parce que passe na bano vanda na sans fontaine ceux qui sans fontaine na ba mo ba yebi comme na ba mo ba maîtriser anglais on est à l'eau net Champs-Élysées il y a Afrique du Sud il y a Cape Town OK il y a Cape Town ouais il y a Cape Town et ça place touristique et ça place oyo ba star ya monde ba retourner ba P-Square ba retourner ba clip ba nini tout wana et ça pe na sécurité ya makasi parce qu'on a zaki na hôtel nanga et zaki na kati wana donc tu sais que to bimi wana to zo tambula na to zo kanga ba photo moi na déplacer les zouzou et ya la kiti mais la comme le wana être moi na mo na kati ya lupango roi prisonnier moko boy et après un moment le monique mouvement mo ya bien te parce que biso pe to za ba artiste to ça rappelle bato sécurité ya biso moko très bien parce que to za na bato balinga biso te to za pe na bato ba ina biso alors étant que mutu ya sécurité ya moko par la grâce divine par le pouvoir ya Saint-Esprit na sentir mouvement mobe na kati hôtel na kati ya espace wana na ba neti eza wana hôtel nous na Champs-Élysées yo so zo tambola ka pembe na Champs-Élysées tipo moyo ke ndeba château rouge eza te na pesa ka exemple alors na monika bandeko ba congolais ba terminer mutam na position na mais bango pe ba batu ba yebi pe mibeko ya mboka wana etoko ya te to saka mutu mabemba la mobe photo calculer pe oye yo siko mabengo siko to sale ebanda ndeni le temps à peine à timbeli nga pena bano kene nga malembe ti na hôtel nga na koti tant na bande kota siko de la mo bana bande ko ba yes siko neti sai kosimba kutu te voilà donc le bac Afrique Mobimba Afrique Info le Angola c'est-à-dire que Angola lelo aux gens qui sont pour ça information Afrique Info qui est en Angola avec Bénédicte Zoulou
avec Bénédicte Zoulou. C'est-à-dire moi c'est Mouindou wana kitoko Bénédicte Zoulou en équipe bien sûr avec Bativeka Bitina Yakati. Donc information musicien ceux qui tient ngolo beta pour ici comme moko que cette information. Ah en Afrique il faut bien sûr avec la journaliste la plus propre c'est Bénédicte Zoulou de l'Angola. Nous sommes à la radio. On a Bénédicte Zoulou diffuser on a kin diffuser on a poto diffuser partout. Désormais tout artiste qui tient ngolo Luka Bénédicte Zoulou. Il y a une plus d'informations à Voilà, désormais, Bolukanga Nil par ailleurs, je suis ici quoi, Bénédicte Zoulou, la vôtre, Nakubanda Omemela Bino Kaka, actualité, Makamunioso, donc Oezoleka, la communauté angolaise, et pourquoi pas aussi la communauté angolaise, donc actualité tout Bokozwango Awa sur 3W Africa Info, donc de Franck Estemaï. Bénédicte Zoulou. De Franck Estemaï, vraiment merci. Bafan Nanga, Balinganga, ou apportakanga soutien financièrement, physiquement et pourquoi pas spirituellement. Donc on a invité Bino, beau s'abonner massivement na site na biso, na site na Bino. Kemfo. Awa ne makambo ezali awa. Donc sur Afrique Info. Le boulot bagi moi trop Afrique Info kuna tozala raté. Désormais ba concert nyonso. Intégralité dans Awa en Afrique Info bien sûr avec Bativeka et Bénédicte Zoulou. Bo s'abonner, bola kisanga pena ke bolinganga. Na bi ke bomi tuna mais Bénédicte tout monde que te ma solo ne eza vraiment awa. Solo et komi awa. Merci na bino batu bolinganga, vraiment na suki wana mais tokutana. Bye. Bakoti basere pe bakoti mama ça peut tous aller bango bakoti problème ni te oh comme va robengana oh ça il s'en va aller à tout le monde de place so vanda boya baki 15 bakomi 30 bakomi 40 bakomi 60 bakomi 70 bakomi belé basengi ngai soki tukoki ko solo la tuza famille nabi oui tuza ba congolais to solo la te ponani nabi si ba garder on a beaucoup de 2 personnes ba ya to solo la bakoti 3 na 3 on a moko za vie nanga na otanga ko mona ete pona sécurité na yepé pona pe ba ndeko pe ya quartier ba mona pe vie mabete bakoti 3 président, vice-président, qui est commandant général. Premier ministre. Oh non, yo ndozana, oyembela, osala boye na minito, tokende na place na biso Armand Tungulu, okende osolo na peuple, oyebisa bango, pardon, et puis ndembo yo yembaka wana, obalolango. Na biso ondeko. Bozala mitema malamu. Moni banda na mama na ngai tina bana na nga bango no so bavanda na Congo bolanda teta mosusu moi qui influence ya ba artiste ta mosusu lati montre ya plaqué obeza or bolanda te mabangisela tout ça na TV ongande les patrons ongande nani on eza ba maya moto to tchana biso na biso mais puis ça artiste nanu na zo possibilité te ya kubima ba famille ba bima ne bino bobima boy donc tant que ba famille na nga bazo vivre pour na sécurité na bango pour na sécurité na nga pour la discipline na politesse il y a respect ya bakonzi oh bazana mboka na ngai bakonzi na ko sala iloko wana ti aux impoli oza teti oh naza teti te eloko bo senga ngai na sala na ko sala ngote soki yo moni ke za malamu benga tande ko no mona kindo bani bon ngala musika ta mususu ba yo nga bien te yo leka na télévision lobela nga makambo soka sali yango c'est que ngai pende ko na bino na sala non nde bande ko babimi libanda namoni makambo nga namona pa ba homme politique moko boye ya minene ya monde donc namoni pena makambo oyo pena donc oyo basala ngo pa bato minene moni pena ba drapeau ebimi ya Zaïre ya RDC
Now you are going to he's a criminal. Everybody go at hey mame, hey pile. How are you? I'm funny. Fuck up. Should you? Tumbiye, bumiye. Ah. Nyoso pona ngai ndeko na bango oyo na bandaku na bango tamusu nde ya osala bongo tamusu mwasi ne ya chene CD na ngazo seka na ye susi tamusu mobali na pesa ki elongwa bonne humeur ekoti po nini moteur devait dire au mona motema mabe balatisi yango kombo ndeko na lobelo oyo na pasi naza obligé na loba yango parce que ba fanatique pe belé ba ndeko pe belé ba nga ba na problème ngo c'est ça belé pe na tungisi biso na ba téléphone pas que l'hôtel bata les hôtels quand même il y a bien ba client na bango ba millionnaire bazo ya wana alors jomo be pas vendre wana ba tuba ya rebelé boye nde ba ko l'hôtel ba bengi la police tala toza na mupaya mwa mais tala la police aye problème ni bandeko pe na zaki na bango ba yebelo banglais ba expliquer bango yende ngaza boye as artiste mais bango balingi tala boye ah problème ka yango wana OK ça va domoni mbila bi ba ça va na bimisa yo to beta moi tout to kata na la police peut permettre bandeko ba kende bon to ya ozongisa ndeko Frank Stemai mbila banusa asko calcul yebi ba mbila ba fait décider wana ba nini tout ça basali ba calcul na bango papa titi babité pour la protection on photo ko tsona car wana ya blindé wana ba car na bango mo boye ezalama ba bende na ba parapluie nango même ato bambili bango ezana parapluie té faut ko tana car wana po muto ko bamba pe loko on sait jamais oui ezaki 3 quarts bakoti singa na ya katikati basali ba mouvement na bango na papa toke la police bande ko balandi les soutien na la police criminel bazoyemba sai o asekisaka bango sai oyo pona 2011 ayemba nzembo moko babosani banda 1997 abanda ko sekisa bango tina la 2018 bobengi criminel na vandika kabo tango ya moyo sala passe mais Yesu vous avez quand même la morale hein Yesu kasi mona Yesu te na kanisa bi so na père de morale oka Yesu bi nazana yo yo babengo criminel mais nga baba pelanga bo mande ye bo bikisa criminel Barabas morale ya kikale mais bango mo pe ba mona ke njoyo asa muta morale ndeko na komisiko na étape le plus passe oyo et open place na supporta kité président ya ba combattant oyo aza intellectuel ingénieur muto mayele ngana yebi vient na biso ba IBTP parce que nga madame pe abana vana na sima IBTP ingénieur grand muto mayele mbila habitant bolingini yote biso to ya ba bokota deux personnes sikoyo bakoti oyo esalaki nga pasi nde esika oyo mbila tuni bango problème moto oyo eza nini obike elongwe nango ke ayembela Kabila ekomine parce que so olobi ayembela Kabila eza infraction mbila okamwa bi même po moto ayembela moto infraction eza wapi avant naloba likambo oyo cameraman zwanga bien mboka na biso ekabwani na biteni 4 to ana pouvoir oyo eza dirigé na gouvernement toza na opposition oyo baza ko contester makambo oyo ya mabe pouvoir bazosala bandeko opposition to ana population oyo elikia na ye eza misusu pa ya bato pouvoir mususu pa ya bato opposition
Toi, si on a troisième mouvement, au bandeko na biso basala au tobenga combattant. Mouvement combattant. Oh, bah contrôler. Na pouvoir. Non opposition. Na opposition. Na peuple. Poto la mukana tongo moko boyoki. Bokechu venangai limbisanga na tanga kombono. Alobeli na ni muta opposition, ni muta pouvoir. Oh peuple nini, oh peuple nini. Vedi ba contrôler na peuple. Na peuple. Tolamuki na tongo boye. Kabila. Bolamuki lobi boye. Bemba. Ça veut dire combattant et un mouvement moko oh le lobiso. Toujours qu'on respecte yango parce que ils ont contrôlé peuple opposition na pouvoir. Donc combattant bazana na za la muto ya opposition so sale lo mo be ba sepe na monter ba attaquer ba lobela. Ouais. Mais na bitumba nyonso wana na biteni nyonso wana mboka ebongaka kaka na eloko moko. Izanine. Vérité. Ah bon? Eloko ebongisa bokoki kosomba minduki ya soki combien bokoki kosomba bakombo soki ya combien de millions bokoki kosala ba émission ya morale soki combien mais eloko ebongisa mboka lokola vérité ezati vérité lobi nini so gouvernement balobi ke tokofuta bato les 30 so eza vérité les 30 mambo bato basani bafutama so pe opesi mutu musala yom to komba prince o ya bangala to futo $10 au komba 1 km so ka muta vérité a komba pe 1 km a sa musani na vérité mais so da muta bosolo te a ozwa mbongo tina libenga a kombi 50 soki nini wana ale o wana mususu etikali alors soki muta ya opposition a buka lokuta pouvoir a buka lokuta peuple a buka lokuta. Si on combattant il faut contrôler peuple, pouvoir, opposition. A bougi sur le kouta, place pénale au Congo et bon attendre. Il y a un to bandi siko. Na comme bandiko bandiko, donc ba comme ça on plainte. Bazolo bani. De wana musu sabi, ay sa policier abi. Ngana Hollanda epo a violer les kinanga na kini mais. Lokola aza muta pouvoir bakanga été. Oh. Et puis dede omoni mama moko o ndako ne zikaki awa na fui d'ici na nini boy. Kasi muta che moto na yeti. Eza conséquenté. Ça fait mal. Non, c'est qu'on a passé la motema. Tala neti na biso bandeko. Ah. Na fandi boy na tali na po. Mais mangala comme assister na mamusu so. Et non, il s'appelle Senga na nyoso wana. Réponse à policier wana. Alors bagene. Abi mais soy mutu a salama bena Congo. Poto kangae awa na Afrique du Sud. Il faut Congo ndem te benga biso. Biso to wana appel ya Congo a teke to luka mutu moko boye. Criminel moko boye akima tout ça. Alors, loka na mutu na mboka esali moi désordre de mon mboka ba luka ba yeba mutu ngo azanani ba singi passeport plus nyonso désordre salami même na poto soki mbila kwa loka liboso zaka présentez-vous document na bimisi passeport kena ngo ba beti na machine oh mutu abanda ko ta fait d'ici de banda la 2004 yiba ta caption te métro kutu tozala na ngote moyo kutu totala peso ka fraude na métro et ati nana lekisa ta 2 heures du temps après visa na ekosila ba ba son selnga passeport ndé place ngana iba ka kemba clean za savon nzoka clean ngela sa soin na ka police ah is clean donc naza peto bon siko dans tout ça bolingini o teto lingi sa so vidéo alu baboya nga bela si bambila c'est là mon mambo ça mbila tuni bango est-ce que makambo bozo loba soki muto alobi yango président aza na pouvoir wana akolongwa po makambo oyo alobi eza solo ou
ça ça lobby kaka. Kuna au moins appela que président Longwe. Ah. Mbila talinga talibanga bi. Oh mutu nini osoki ya lobby malobane ko kolongola. Ngambila ko banga yo. Président de la République. Habité. Mambo bozolo ba pona moto. Vraiment ya moti. Bozolo kele des problèmes. Bozolo kele problème mais aza bon moti na bozolo ba. Alors bon siko to sande. Oh non. Tande bani bala lisanga siko pas policier. Oh non bon ça va biso to kei mais pour la sécurité na ye bo garder awa. Pour ce botiki ba luka ba boma ye. Ba ebisimbi ba ebisimbi la makambo ya somo donc batalisi film ne batalisi soda film bandoki. No veni tu as bazombi. Omoni muto so ba bimiawa. Ba ko kate kingo mutu musuka. Ndego mbila bi bon ça va to tikal na ekasi. To garder awa Bilo Bokende. Bilo Bokende kas. OK. Ça va que mbila tout le monde à l'aise, mbila à l'aise. Bon, ça va, tous c'est la moyenne 1 heure de temps. Tous on son hôtel. Mbila ke atiki na hôtel. Aïsi mozonga mukona mais voilà nga dans lobby. Na OK na ngai. Donc on est équipe na ngota c'est vol nga dans lobby parce que na pokwa ya donc so na commis Johannesburg na Tongo na lali lobby na ba 13h na za na vol ya Singapore. Alors fallait que biloko na nga mususu na kende nango na tindango ezonga kin ponga na continue. Donc ndé omoni ndeko na ngai Frank Stemai toke na hôtel batikinga na lali 7h bambila ba bazunga bango escorté. Bango siko ba comme mais comme siko na maboko na bango. Ba kei batikinga na aéroport. Mbila ye moko saleli nga checking. Mbila ye moko ba escorté ngati na matin avion à Johannesburg. Alors avant OK Singapore Johannesburg. Ce qu'on Johannesburg kuna kimi alaki nango. Johannesburg bana zelo te. Na bateke ba combattant ya Johannesburg baza ba lembele. Te. Bango bazaki pe na programme na bango me ya okendo lukande Kagame. Ah bon? Kagame pas d'aller kuna pendant que yo na séjour quoi. Pendant que na kuna dans le temps comme Johannesburg lobby nango président Rwanda abanego ya Afrique du Sud. Donc qui pas qui okututé donc. C'est le côté. Bango ba tala Kagame. Oza na musapi atala ninzaka neta. Moni ba combattant Johannesburg pena bango jour wana pena ba yo kende makambo na bango ya munene. Alors, je crois que Baotala na Johannesburg, ils sont combattants, ils sont compatriotes, ils sont bazakuna, bavandakuna. Nous sommes les office ça et lecture nous sali parce qu'ils ont beaucoup kenda bien que Cape Town, Kembala Liboso, mais nandengo marambo kuté na ngokuna. Lecture nous sali par rapport à Honest au vivre kuna. Non, lecture na sali gaka. Ezake il y a liboso déjà un batba on a tout nango bango qui combattait ça phénomène et aussi la racialité. Entre Joseph Kabila président les lois Longwe na pouvoir qui combattait et continuer kaka. Pourquoi? Parce que Longwe nango makambo ya Joseph Kabila on dirait continue makambo mususu. De Longwe lito bazaki nango. Ouais parce que net mutroka net nga saisa. Ngana na manka combattant respecter na mouvement na bango sala. Bref ane baloba ke mutu mo daka sala spectacle na sala raté. Na la spectacle monté na kenda on a Paris ça c'est na kenda France na kenda Suisse na kenda bamboka na tout mais au moins na jamais na ye na cheli ba ya ke na sala boy na boya parce que na bike ya na ndeko mokuna baninga monte dende soki sai kaka na Cape Town wana ba uta ko menacer Fali est-ce que Fali ana nzembo moko ngana na nzembo moko na imbela président Joseph Kabila ezali siko Fali popa ata na nzembo nezani Héritier Watanabe, par exemple. Héritier Watanabe. Nous monnaie nini. Bon, so va yemba kata mazaki na maison mais. Oui, c'est tout à fait normal les musiciens zo yemba na orchestre, nzembo moye président pesi loi boyembi. Mais depuis que héritier aza na mouvement ni nzembo nezani. Mais pourquoi toto subir ba même conséquences. Toto subir ba même conséquences.
Donc il y a ça que et une forme musu. Je forme musu. Donc mutu mo gérer ma ndenge. Comme mutu, na bi ke makambo na oloba. Et ça réalité. Mais ba te belé ba aussi supportant côté. Ouais. Parce que quand tu as battu, oye ba makanisi na ngande ni fonga pena loba. Ozomona. Combattant loba, azo pesa ba argument, ne biso pe photo loba to pesa argument. C'est comme ça que tu retrouves solution. Très bien. So ga moko azo loba, musu sa loba te. Bon, so solution de. Faut moi loba, oyiba kite na yiba kite. Oyiba kite ezaki nzala, nazwaki. Ah, ezaki nzala. Bon, ça va le rôle lobi boye, to libisio. C'est comme ça. Et ça bon. C'est mal. Alors, ceux qui combattent, ils ont un phénomène où ils sont là. Donc, comme on va critiquer, on va dire que c'est un ah, comme un artiste, le candidat na yo ya kosala la artiste na yo na Congo olela pour libanda bande kona biso ba pesi biso ba lingi na bango lisusu biso te ba pesi biso lisusu chance te mais ce que sikoyo biso to sa mibeko na bango mais bango bazo to sa liberté na biso te omoni ke yango na lobi ke eza so combattre. Parce que si on combat comme ça, même ko surkilé. Ko talande ko na pese exemple. Si on combat comme ko pesa artiste même ko no lien na restaurant. On est sous combattre. Donc na bi ke tous na bande ko belé ba combattant oyo to partager pe na bango. Oui. Vraiment bo tenir na rigueur te na makambo na zoloba mais bo comprendre nde makambo na zoloba parce que ce jour là mutu peut aina ne ça ita mutu na combattant mais na kati ba combattant na a chubi ça sembeli et comme ba combattant ba bomi ça tout ça message très capital on a peu moi ba réaliste mais c'est qu'on ngolo yiboye na comprendre le mot très capital au toloba awa mutu musu on combattant te asangana na bande kona ba combattant ba réunion te mais alinga ça a été aye asali kamora mabe siko bande ko wana ba détecter bango ndenge nini na ba vrai combattant parce que batandi on ba s'infiltrer comme étant ba combattant mais au vrai sens du mot ba za combattant te siko yo ndenge moneli bango kuna est-ce que ba combattant bango ba ko sala ba ko détecter bande ko ba za ko injecter en fait ba tout musu ba commission honnêti omoni na place au sala ba judo au sala boxe au comme maître et andira moulay comment ka combattant ba mo eza derrière net comme maître oh donc combattant synonyme de makas comme net comme makas ozo ba so ba te belé ba profiter nan que mutuma vimba mutuma be pena lingane ka sakana ne kana sai ya ni ba combattant ba ye pa kotika wana c'est comme message que lancer ba vrai combattant oh le subir ba mauvaise image ba vrai combattant ba vrai combattant oh yo penza bazo bunda pona lutte cause Congo na biso mboka na biso il n'y a pas un président heureux au monde même les États-Unis Donald Trump a zapeka na bato oyo ba tchaka pandeli ko ba lingaka eti même na Johannesburg na bamboka tout même na France Macron cause à la présidente de la République et lingo la ksake ba msu ba linga ba msu ba boya alors ce qui ko boya na bango président de la République na biso yango nde eza motivation pour mboka kende liboso ce qui ko boya na bango nde ko sala changement na biso to bénéficier na alors basa la combat moko noble babunda pona biloko oyo ko porter et ko apporter solution ce ko lingi ko lia mbisi okene na boulangerie te so lingo somba lipa okene na ibalete et alors lingo lia lipa ozindo boche pambo obwaki na mai ozali pate cho bano pesa ba kombo ba mbisi ba kombo pona kanda opeshe botali mbongo boy o pena mbongo ko vadis ni na pena ya mapoto poza na besoin ya lipa poka oche ida lipa na mutu ida lipa mais nakata mai donc bando na biso ba sala makambo e ko pesa bango solution vraiment ngana nga donner de leçons te c'est ça naza mutu na kolela kilikambo nde mutu nyoso kolela likambo azana na droit quand même ya ko expliquer likambo e kolela ki ndenge nini lekaki nde yango kanga na expliquer
Il y a encore à expliquer Fusion ça c'est aussi comme là moi soy moqué parce que on comprend au moins la douleur aux anango et ça quand même événement malheureux au yokutana kinango mais moi jusqu'à preuve de contraire je crois qu'il y a des vrais combattants au yolelo bazana Europe bazana Asie bazana Amérique, en Afrique, tant que l'Afrique du Sud, partout dans Angola, il y a des combats, même dans Kinawa. Les combattants, les cause noble, mais justement, les fistons, ça, c'est lobby, tout détourner, combattre. Ce qui est vrai, nous, les combattants, oui, mais tout le monde a les rois de l'Afrique, les musiciens. Pareil, en Afrique du Sud, moi je pense que c'est comme règlement des comptes que nous avons monté au Théo Salémabé, on a tout qui combat pour te sauver la peine à combattant, moi échange que non, Franck, tu bunda rapona boye, mboka na biso. C'est normal, tant que moi na mboka abonde na mboka nae. Mais eux ils ont salaka bande qu'on a bino mabé, ça vraiment ils ont combat toujours locaté, toujours bondelaté, il y a un peu de banane en lutte. Moi je pense que vous allez bien mis pour la bande de combattants. Nous ne sommes que de journalistes. Pour la bande de combattants, victime, peu qu'on a escalé n'a pas rescaki en Afrique du Sud. Je crois qu'on a Cape Town PKK. À rescaka wana, mais au moins à Meka pour expliquer, quand on expliquer boye, bande de combattants comprennent raille. Alors finalement ça c'est vraiment qu'il y a un souka mettre Meka un peu coach moi, climat moi il y a bien l'émission. Tout le monde qui regarde ma vidéo moko na statut na yo, makolo na mai, bambisi ba lele makolo. On est en Afrique du Sud, on a ce des gens à Singapour. En tout cas, vraiment, on a profité pour appeler ça. Merci beaucoup à mon boss, les patrons de l'univers télévision, de beaucoup de choses. Boss Eric Mandala, mon thème, ma maman Maria Mandala. Et merci vraiment à tous les enfants. Merci pour un plus on a ajouté dans la vie. On a découvert. Ils ont pas le besoin qu'il y ait na Singapour. Singapour, il y a des gens qui ont idée que Mboka bana idée biso to tchada idée ko voyager France Belgique Singapour Suisse. Donc merci beaucoup vraiment grâce à Bino on a découvert les sous ba merveille ya mokili. Merci vraiment Nzamba Pambola Bino na participer ba grand merci na boss Cédric na Johannesburg le premier ministre du boss du grand patron. Donc vraiment merci à toi. Merci à Julien Mbala. Merci à Ted Tendai Maboko Bank, le Fonds monétaire international. Merci à Willy Mouche Nico Damboka. Merci à Viking Makiadi, un Canadien de moi au Canada, un Congolais depuis ce Congo. Alibola Poto na Poto, Benjoli Kuma, Mokonja Dijon. Mon ami Fiston Zala, Batutu, Aboubakar, Lyon Nzambi, Bamongwabi, Batutu vraiment na pesi bango ba grand merci. Na bosani pété kopesa merci na Vani jeune moi na biso ya Kitambo oyo lelo azo passer séjour na Enakin. Asepelaki azala pe pembe na vie na ye pona ba conseil pona ba mike et na cadre ya Kitambo ini notre frère Vani a organisé match mo ya loisir oyo to luka pe ba ndeko na biso mususu ya ba musicien to beti na bango match et puis to kabolimo vert to limo mke to chemo micro mo nous les moines nkara pona on peut ça ambiance na kati ya Kitambo. Alors, pour paraphraser Mamozolo Babana Kitambo, en 2018, il y a un numéro électoral. L'artiste Ebele, alors Ebele, côté musicien d'ailleurs, le roi de la France à Kinshasa Lelo, alors qu'il écoute pour déposer candidature. Déjà, puis Roger Mwanamboka, merci pour le message. Assez technique, bien informé. Tout le monde Jean Goubad Kalala, tout le monde Didier Lacoste, tout le monde Adolphe Dominguez, tout le monde Chaka Congo, il n'est pas un candidat. Côté artiste comédien Elombe Soukari, côté journaliste il y en a beaucoup. Ça. Bana qui tombe la candidature ou bien. Bon, en tout cas, dans le bango, lelo, on a déjà plus qu'un député. Ah bon? Ouais. Immunité, on a bien besoin d'immunité. On a besoin on a plus qu'un député. Pourquoi on a plus qu'un député? Au moins, ils sont à peuple. Ils ont déjà payé immunité ou nous autres ce qui pas bien immunité. Aux adhérents yango. Parce que ça on a simbi ça quoi simbi peuple. Et puis on a évité ce qui est un jour, mais nous allons nous prêter pour le moment.
Pour mandeko ba postuler, on a le ba bisa ba. Par rapport à ngai. Les longs fiston sai naza déjà na mandat mo naza déjà na musala mo onzamba pesinga sans mandat. Je veux dire exactement après 5 ans na yoka associé c'est na sila comédien msalanga bimate. Alors na gozo musala na ngana te ya sans mandat na kota na mandat. Donc naza na nous prêter pour na yango. Mais pour na bandeko nyonso oyo bazu courage wana to féliciter bango. To encourager bango. Venanga iwe Ranston Igo de la Forêt azawana biso to ba petit nae na bolamu pe oyo asala biso soki pesa na besoin biso tant que ba petit ya ba reconnaissant donc to kucha ipe poa donc bande ko belé Didier Lacoste mpangi venanga jango bal écoute donc kolobate donc voilà quoi tous ensemble donc on a postulé sur na mécanicien bien to kucha ipe poa. Est-ce qu'il y a un message il y a bien qu'on lance dans les rois de la Forêt par rapport à la disparition il y a ADT en Kimpouy ça fait que vous avez libanda oui que sont à peine tu connais déjà ADT na biso kuta kiango na zonga jour enterrement donc on a olobara et na kulutu nanga les rois de la Forêt ayebi en Kimpouy so batu batali ba beti vidéo mo boye tu ba beti les retours des artistes et comédiens à Kinshasa na conseil à 2010 autre betara na Zénith oui au monde appena donc na ba danseuse na ADT tozo yemba to salela ka to dire momoko ADT yaki mema biso na sentiment mba biso na sentiment donc ADT yaki ngana yebi kutu ADT yaki na maison mère na mté ah bon ngana yebi na no petit frère y avait na Chris Ibanga wana tango tozo sala pena ba théâtre ya sana na Chris Ibanga l'état Chris Ibanga longue maison mais ndé ya remplacer qui na poste donc venanga we ranson ba courage belé ngakuna ko pese ba courage to ko pesa na ndé ba courage parce que on peut faire justement donc voilà alors tu as donné un message peut-être relancer na ba fanatique na yo le temps se reposer nous pensons également à Willy Moucheni le code mondial mon vieux merci beaucoup pour le soutien et les conseils d'ailleurs et tout ça la sauverait bien merci également au président Adonis Ngambani Mbambi le cœur de Julie Kintima grande dame ba parler à Prince Aurilaël Ngambani Coco Milt Colette Ngambani pourquoi pas Etcheveri Muzangu le très spécial du président merci à Mercico la première dame de Lausanne Moté Mavie Gobelisha grand prêtre merci à mon vieux Djongonda Imen la terre avantageuse mon vieux Gauthier Mascotte et merci à mon frère de sang c'est-à-dire que Mouto et Pena Tindi Maramona Bakara est un artiste musicien tout comme comédien mais comme une journaliste Noël Okito Black dedans compresseur ses dessins et longue Londres qui était Kinshasa Koucha pour mon frère je t'oublierai jamais parce que oh Sali c'est vraiment beaucoup vous dépensez bon et belé pour que frère Nayo Atambola quand même bien une voiture de luxe merci beaucoup mon frère merci également à bande à travers le monde l'Orchestre congolaise Malolo merci pour le soutien vraiment vous êtes belé à bientôt le Franck Stéma je n'oublierai pas mon vieux vous benz na Suisse ou mon vieux Timbo Nakata Suisse, pourquoi pas aussi héritier Moutema à Cachemire. Depuis Finlande, je pense à mon vieux Lobos. Merci pour la colis déjà, essayé à mère. Et ça les biso bien bonondé, famille Zalaka. Et puis pourquoi pas Johnny Mokonzi, ya Weston. Merci beaucoup. Alors, fito ça c'est comme une souka. Donc désormais, on a bien au papa. Pour événement moko yoro eza roya, on a kaka ndenge des préparatifs déjà toujours na ndenga selemba. Et qui est bien. Dernier message. Ouais, dernier message nanga na opesa kaka merci na batudion so ba comprendre biso tant que ba humain okutani na likambo zaka même na droit ya koloba likambo okutana nango pour peut-être biso ba artiste na bande na biso ba combattant o baza ba saint bazati je veux dire peut-être na maloba nanga mutu so koloba pekete to sala ki mabe prochainement to changer peut-être biso pe na côté na biso to ba biso pe to changer par rapport ya ndenge ka to so vraiment quant à moi na pesi ba merci na ba tout ba lande mission oyo nzambe ya fiston sai azana bino apambola bino abenisa bino merci na master na ngai ya conseiller ngai tout le temps à partir des États-Unis Chico Samu merci na vraiment mon boss fiston Mouela donc vraiment merci à toi merci na bande tout oyo mitema na bango za pembe à travers biso poto ko wa kosala musala na biso to kende liboso na kombo nzambe amen na kombo nzambe
Amen. Ça, c'est bien sûr le mot de la fin de l'artiste, le président de tous les comédiens, Fiston Saïsaï. Mesdames et messieurs, à vous, je vous dis grand merci parce qu'au possible ce temps, il y a Rolanda Bisso, émission vraiment une émission, je crois, pour comprendre un message fort de l'artiste à expliquer les règlements de quantité, mais plutôt explication naïe par rapport au Koutana Kinango. Merci, ceux qui ont fait une émission. Merci à Maïle Sadiki, Papa Narenedi. Merci également à Château Rondi Wali et Gloria Olangi, Inaméricain perdu au Congo, président Reagan, toute la grande équipe d'Africa Info qui se coupe en morceaux pour vous faire plaisir. Et à vous, très chers abonnés, continuez comme ça de vous abonner massivement parce que 33 000 jusqu'à les années Nukaramouki, dans nombre d'émissions de Talamaka. D'ici là, portez-vous bien, surtout prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Yasika Eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala Souka nelengi Basuki wanate Olingi kolia bio Yakambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na PCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon, chaque samedi Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende.